mokile kelama esalima mibuhe bele olelo ye banite. Mote mingi na bino bandeko balandi ya Fomu Television, etando ya bula musiba indo na pongi, etando ya bonsomi, etando ya bwana pe maele ya baindo. Toto di bino penza botondi bino wapi baibo pesa kabiso, liso na bino tango nyonso liboso ya bitando, natina ya kolandaka emission na bino mokolo mwa lelo. Nanzela ya chaîne na bino Fomu Television, oyo ekoya kokatya mabota na bino natina si moko ya kotangisa bino manaka ya baindo kolimbolelaka bino yango lolenge yango ezalelaka wapi yango isika tozongiselaka bino penza matondo mingi pe tosengaka na bino tango nyonso pe ngonga nyonso bopesaka biso tango na bino pe ngonga na bino nde ezali esika o wapi bokoyeba komaniola kososola kolimbola manaka na biso baino na kati ya calendrier africain. Esengi toyeba ete na kati ya émission yeto ya koyeba nde mokolo nini tolamuki lolenge nini manaka na biso ezayelaka na bobopemi na yango na basanza na yango pe na babileko na yango bato na bato bazali lolenge na bango bamitambosaka tala wapi lolenge tobungisaki ya biso lolenge ya kozala tokotaki bona lolenge ya bapaya na nzela na ensongi ya nzela bayeli lisusu kolamusa boindo na biso ndesika wapi Fomu Television ekanisa kokumbela bino émission mokolo mwa lelo. Esengi toyeba ete kati na manaka na biso baindo mokolo mwa lelo tozali bongo mokolo mwa nkandu tukumi bale na sanza na biso kaka ya sambo mobu monkama na tukumi satu na mibale kaka ni lekope ya mibale ezali bongo eleko ya kianzu ezali kobenda suka na kati ya sanza oyo ya sambo na bopemi bosukisi bopemi ya mitano pamba te lelo ezali esika wapi tokoki kosukisa bongo bopemi ya mitano lobi tango tokoya kokota mbala moko konso tukumi bale na moko na bopemi na yango ya motoba. Soki tokobalisa yango na manaka ya bapaya mokolo mwa lelo tozali bongo mardi le 30 mars 2021. Tolobaka yango tango nyonso mpo nini tokobalisaka yango na manaka ya bapaya pamba te tobungisaki bonzambe na biso. Tozali pe lisusu na kati ya transition tala ntina tozali kosangisa na ino manaka na biso na manaka ya bapaya kasi malembe kaka na nzela émission oyo nde sika wapi tokozongisa lisusu koyeba penza bokoko na biso baino nzela ya calendrier africain soki kaka bokopesa biso tango nyonso liso na bino liboso ya etando na bino solo kati na manaka na biso tosuka kaka te na kopesaka bino manaka ya mokolo ozali bongo ba différentes dates du jour na kati ya calendrier africain pe calendrier ya bapaya kasi tokendaka pe lisusu bongo kokumbela bino ezali bongo ba événement du jour nde na kati ya sanza na biso ya misatu tolika kokundula bambotama ya babikisi mfumu kimbangu pe mfumu nesongi ya nzila yango toliko sepela tango nyonso bisika tozali pona kokanisa boye na bango ezalaki bongo ko lisiko na biso bayindo yango tana na sanza oyo ba événement toliko kundelika ka bongo bambotama ya babikisi na biso yango wana ezalaki bongo ba événement du jour tokumbela kibino mokolo mwa lelo nde tokatisi lisusu na kotombela bambotama elamu na bandeko na biso ba ebanso babotami bongo mokolo mwa lelo na boyike totombela na banso bambotama elamu bisika bozali kimia mfumu kimbangu kimia tata mokeli ekoba oyingelo kati ya mabota na bino atina kobakisa na bino mikolo ebele ya bomo na bino wapi toke kotombela susu mbotama elamu epai ya mbasi na biso nengwa mbukwa kumba bisika bozali ba mbotama elamu na bino yaya wana mbasi ya tata mbukwa bisika bozali totombeli libota mbukwa mobimba ba mbotama elamu pe bosepeli mbotama ya mbasi na biso elongo na bino banso ba bobota ibo mokolo mwa lelo tobosani bino te totombeli na bino ba mbotama elamu kimia mfumu kimbangu ebakisila bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino tokotombela lisusu mbotama elamu epai ya mbasi na biso nengwa kialakio nkunga bango bazali bongo tsadisi na kati ya religion africaine wana mbasi ya nengwa mafuta bango bazali bongo mokambi ya bancien na kati ya religion africaine bisika bozali yaya totombeli bino ba mbotama elamu tokeina lukuna na regie pa ya kumungala toke kotala bonzenga wa bino ba bobota mokolo mwa lelo pe to chalo yembo oto sepelaka ba mbotama elamu ya bandeko na biso to sepela mbotama elamu Mbotama
Matondo mingi bandeko balandi ya mu télévision wana touti bonko sepela bambotama elamu ya bandeko na biso babotami bongo mokolo mwa lelo yango toyebisaka bino boyaka ebele to pe bino bayebozali na posa ya kotombela bandeko na bino bambotama elamu to batombela bino boleka kaka na mu télévision to bo contacter na ba numéro ezali affiché na se ya bitando na bino boko soa bongo ba directif ya malonga e ko permettre bino boye ba ningeni boko sala po ete bino pe to tombela bino bambotama elamu to bakisi lisusu bongo milolo pe mapamboli likolo ya kozala na bino émission na biso mokolo malelo ekei ko bendela yango suka kasi yambo biso na bino toka bwana to kozonga lisuku na régie pa ya komongala totala vidéo du jour nini babongisi pona biso mokolo malelo tola na vidéo oyo biso na bito kutani na sima na yango Fumukimbangu prophétie lobi nini Fumukimbangu balobi bakotinda molakisi to pe motangisi oyo bango moko Fumukimbangu bakozala na kati ya motangisi wana kasi motangisi wana bakobundisa ye na baninga eleko na ye comme ça nango bisote soki baye soit disant bazoloba ete bambundeli ya bayindo batangaka pe kombo ya Fumukimbangu bazobundisa na iso nyanzila po esi elobama na prophétie ete bakobundisa siko toyeba nini oyo esalaka ete baye wana babundisaka eza nini bazwi bonzambe ya bapaya toloba batraduire yango lokola na bonzambe na biso kilti ya bapaya maye nyonso ya bapaya yango wana bango bazosalela lokola bazosambela na Kikongo bazosambela na Lingala na Swahili ainsi de suite nde bazomona ete bazosalela bonzambe ya bayindo nzoka eza kaka kibopaya ndakisa so bokei mingi na mangomba ya molimo soit disant ba mangomba ya mpevya longo bokokuta mingi bazoyemba banzembo na Kikongo mais banzembo eza banzembo ba protestant donc œuvre wana action wana makambo na bango wana losambo na bango wana eza ya ba protestant balatisi yango kaka kombo ya Fumukimbangu po bima lokola boyindo lokola Fumukimbangu na likambo bolobeli ya religion na spiritualité na ebité na maloba nyonso mibale bolobi wapi ya boyindo wapi ya mondele pona yango religion eza maloba ya mondele na spiritualité eza pe kaka na nkoto ya mondele siko nini bato ebongi bayeba tango bozoloba spiritualité eza mayo etali milimo nini nzoka na tango bato babungi esengeli batindela bango mobikisi aya kozwa bango na esiko bazali ndakisa ozali kokende Masina ozalaki na rond-point Ipeni matondo mingi bandeko balandi ya mu télévision ya solo tokomi na suka ya émission na biso bomomesano toyebisaka bino ntango nyonso ete maimanso oyo tokolakisaka bino ezalaka se na ntina ya kopesa bino mateya tika ete bozwaka ya motuya oyo ebimi na kati ya maimanso tokolakisaka bino ekumbela bino lisusu boyebi na kati ya bomoi na bino totondi bino lisusu botondi bino oyo bozali kopesa biso ntango nyonso mpe ngongo na bino ya kolandaka émission oyo soki bosepelaki na biso bozongisa matondo mingi epai ya tata Ntimba
le superlatif bango bisika bazaki na sima ya caméra na tina ya kolekisa émission mokolo mwa lelo pe kuna na eteni ya montage epai ya nkumunga la 9 lumière tozongisi lisusu matondo na nengwa senga lukifimpa basungaki biso kati na esika kimia ya mfumu kimbango kimia ya tata mokeli kimia ya mfumu na esongi ya nzila ekoba kobakisa lisusu bomoi likolo ya bomoi ya kozala na bino kati na mokili mpona biso na bino tokutani bongo na mikolo ezali koya nkandu elamu na mabota na bino Utamokile kelama, isalima mibu hebele, olelo ye banite.